bana batu ko boaka ba jeton. Bolakisi bana batu ne ba manka mikolo respect. Bolakisi bana donc na éviter na éviter. Donc Mimi Kabongo yo za star. Pour des mères à saler analyse, on dit mieux ça la dépravation de mère c'est au finga. Des mères à fingiote, mais yo fingier kangourou attaché des presse à $100. Mimi Kabongo, yo qui dans tournage pour $100 ma chérie. Comment tu te contredis toi-même? $100 c'est l'argent. Ceux qui des mères attachés des presse à $100, ou bien salaire à ba fonctionnaire. Ou bien ça, Mimi Kabongo, au moins ni potonner zubino et maitibino ma peka, au salino et l'eau na carrière na ote. Mon mati de ma peka pour mon imali la pote. Bon on a olobani. Ba poto na kenda alora na kena simandaku neti boy na elora na ina simandaku nande na zozonga kala mingi te a mutamemi ngate bien na ngamoko ndebe na ozonga bole 15 na su na poto ba poto ngwa bini komisi bino balolento bo baby si théâtre zaka bo ete do banda ba fungole libino njela ko mema bino loka bangulu po wa bangulu banda ba fungole njela ko mema bino loka bangulu moko boye do bo komi mona do batuna media ba ko lobela bino susu te do yo Mimi Kabongo po ba lobeli yo ofinga mutu le anniversaire à ma Viki na yebi ton na bina zo ya live bozo kate na zo ya live à mama Viki na sila na na makaba ba comédien parce que ngana kote likutu de merde. Mais, et là que choqué là, Mimi Kabongo, ozo kitisa $100. Mimi, zala rappelé yo. Soudia t'avais une salle surtout ça la gag moko na matunge côté à Maya Kalam. Na sala gag wana na Soudiata, na sala gag na yo, na Soudiata, Aïda, tozake belé. Soudiata pesa biso ata mutu moko $50 te Mimi Kabongo. Nga na sala gag wana na yo. Na ba Aïda, toze belé tout ça la gagouana. Ata $50 sous dia tapia biso terminé. Ndeni yo sous-estimé son salaire à monteza $100 osé sous-estimé. Toi tu gagnes combien? Na banque non on a combien Mimi? Comment komi ko se rabaisser tina seboy? Bo komi la balo lendo moko boye, osolo bana mutu, nazana na problème na kangourou, attaché des presses ceux qui a zela. Ah ba ni, nazana on a problème, non son na kangourou, attaché des presses à $100. Ma chérie, oui, salaire à fonctionnaire, Mimi. Yo moko tango kenda kotoka na moi yo ma mukolo boy baso bini sakalo lo mwana muke ba pesi o role nyonso so ba bi koma zobo komi zoba koma ndumbo komi ndumba fingo fingi mais ça rapona $100. Yo Mimi. Oh, yo ngo kita musana biso. O ngana osepela note. Attaché des presses à $100. Yo ngo kita musana biso. Tuna bato bateka kana ba boutique ba indien na zandu bafuta bango ba $50. Boya olongwa 5 heures na ndaku na bango na Kingasa na suka. Aeti na Gombe, sukola bilamba, bangusa ndaku, lamba, kende wenze, bitinda matin midi soir, na fin du mois pour gagner $50. Théâtre comme ya ba jeton. Donc théâtre eza souté. Film eza souté donc nyonso bo comment traiter kana ba jeton. Pone tingade na sali bino boyebe émission, bo sa ba jeton, ngaso bo sali ba jeton na l'équipe bino nyonso. Na ba leader na bino bana basi bata théâtre bokoma mikala Belvina Sila bino bokoma mikala na bango bino bokoma mikala ya Belvina Sila atata Belvi kuta na sima na bino Belvi azaleki me bokoma mikala Belvi misu bokoma mikala Sila ngaza mukala te biso za musana biso journaliste za musala na eba futa kai so eba futi $100 c'est que patron ana za na moyen au futa $100. Ezala batu musupe ba futa ba 3000. Ndeto za boy. Role ya kokatela batu mangala. Komba rola ngoni. Mutakwesa kabasele na mai. Yeyo. Kabasele? Mutakwesa kabasele. Papalia. Family bota. Papalia yeyo. Mutakwesa kabasele na mai. Nana tunaje papa. Alba félicitations. Family bota. Filme les commentaires de la meilleure culpa. Bali yanga félicitations na filme ya culpa.
Oh la ligne Dani verset Natanga Bible. verset ligne Natanga Bible. verset ligne lo ba Natanga Bible. tu veux ta verset moko Ah mais quand les Bible lu ba kana beta son 15 sur 10 la charité vient au sommet comme fois mais Bible me dit là bon Bible ba Habakkuk ne livre Habakkuk de Habakkuk Bible na Habakkuk la c'était de quand Jésus sont mauvais Bible ba na Habakkuk la c'était de quand Jésus sont mauvais Papa Lia, mtakwesa kabasele la mai. Mtakwesa kabasele la mai. Ozomona oyo bazolela ya bango baleli ne sila na bango baleli ne Aisha Koko na bango baleli ne Teresa na bango bamilela ni ma bango moko nde baza komilelela mpona madame Belleville aza na longue vie batie longue vie bo Belleville ndenge aza bongo aza génération génération akomona bana na ye akomona bakoko na ye akomona bakokolo na ye nzambe akopesa grâce moko mokili ekopesa ye te ozomona mais ye azo insiste ka likambo wana ke yo bengaki ye pamela tokozonga wana tokozonga tokoya wana ozomona po mona ke madame Belleville nzamba alola aza ne tioka ntinga moti na ye koloba ke madame Belleville azokana benga nanga eza jeta ozomona parce que esa yebisa nga déjà bibianka na prévenir yo na mono kuna ba genre émission abongo te mais maman ngai pe na koloba nka na TV famille nyonso muta mutu pe bien azalaka azanga ata azalaka ozomona pamela soki oza calme nga na koza calme te ozomona eza te ke lokola na tie madame Belleville na tele lokola ma de film bo fona yaka pa benga nga te na otala ke mama na nga za na posa na za na éducation moko bien asali nga lelo nazala mwasi o naza lelo na ba fierté naza lelo na ba valeur mais na o permettre te na mona mutu moko bo avai na kiti afingi madame Belleville non esimba te Pamela ekosimba te koleka te kokota na vie privée ya innocente ya bato innocente ayebi eloko te yo vandi osali video ozolela ye oyebi port d'entraînement oyo fongoli na libota na yo yo kanisi ndenge eza bongo so lobi ke madame Belleville okufa oui auta na mabele kozonga na mabele mais autant fixé na mokolo nzamba bongisaki mpona ye nde madame Belleville okende mpona calcul na bino bozole bolela nde sila madame Belleville te bolela vraiment nde sila mais boyebaka ngo nzamba lobi malédiction eza sans cause eza na effet eza nul sans effet soki madame Belleville asala bino mabe bozwa kimia nyonso bokosala ezwa madame Belleville mais soki aparticipe na bavie na bino bolia ata 1 franc na ye bozwa ata 50 franc na ekatana bozwa bolesa mpe famille na bino na mibali na bino bana mike bosunga elata nzoto madame Belleville asalaka biso mpe tosalaka ngo ozomona mais tandis que tomoni epa sila bato nde bayaka kofinga bato du jour au jour mais tomoni sila avandi na kiti adédikase bango boza valeur moko te na madame Belleville nga nazoloba ngo awa madame Belleville ndabenga nanga na bela mpe kala mingi te soki nazoyoka pe te nakombo ne kutu ekoma soki natangi ata kombo na pamba babeti nga copyright est ce que sila kosala ngo mutu ndenge ngo asila kovanda kiti alobake balongosi yanga mission tala émission oyo nani oyo Aisha Koko asali na ya gola Aisha Koko oloba nde mabi ya gola bana regetaka bana Belleville akangisa yo ntango bimo nzela asala eloko te est ce que Belleville mutakangisaka ya gola mutu lokola Aisha koya na bapropos wana na TV ya gola yo vraiment oza makasi en tout cas Belleville vraiment asala na eloko te Aisha omoni yo na bana omaske kombo na yo
oza muta buzoba toko balukano na potopoto kitoko ti okokato ofundinga yaya toko balukano mana potopoto kitoko ngalinga muta yaka ozomona soko continue mission na otali émission wana otali bapropo balobi tala Aïcha azaluka makambo tala obike émission wana nga natali ka plante nga bita ifo na kota na chaîne natala natali bapropo oyo Aïcha azoloba navandi natali atuki vraiment ya gola ntina mosisa ya gola suka mutu aloba mais loba Belleville avandisaka o na chaîne te Aïcha joué ça yo mais soki Belleville alakisa ata Aïcha bajouaka boye basalaka boye yo boye na TV olobi yango mpe bien so na joué boye ezala patrona mutu atike critique na défaut loba Belleville avandisaka na kiti ta Aïcha joué ça yo soki Belleville joué ça na kiti yo lelo komo ya bayagola finga Belleville Aïcha écoute cher moninga Belleville bengana ma pona kombo na yo na lobi yango omoni ngai Aïcha Belleville aobenga na ngai na kombo na yo mana ye na mama na bango o balobelaka bande ko bata momo muke mais siko ba mibimisi penza ke bango nde batinda bango alobaka ngo Aïcha alobaka ngo loko moko boye alobi ngai soki tobi to ya na yaya eza mabe batu bakoka te na Aïcha muto abangisa nga na banga bino te j'ai de respect avec Belleville na ça na respect makasi c'est pas moi na moi soana et puis j'ai des réserves pour na madame Belleville c'est pas là vraiment c'est pas là na yebisa yo c'est pas là na ça na ba kilo et pas madame Belleville ndo moni peut-être na ça na famille libota na linga lona longa famille libota te il faut na garder personnalité à moi soana il faut na garder kilo obi humiliation nini te ba humilier Belleville makasi nyonso si da ba lobby nyonso si ba fingi humiliation nini te obino bo komisi Belleville bo fingi Belleville na ba manière nyonso na ba façon nyonso mais nzamba lolo la tsabino ka le contraire azaka liko na bino Belleville asa aigle basimba aigle te botika madame Belleville kimia bo humilier tina likolo na musapa suka lokolo na ye mais nzamba olakisa bino ka le contraire Belleville ma fille Belleville aza nyonso yanga abengi ma Belleville l'homme selon mon cœur ndenga bengaka pa David abisiko Belleville femme selon mon cœur ata bosali ndenge nyonso tout est zéro sila nde muta kokufa oyo bozolela boleli nde sila bomoni ke sila ebokoma nanu te bozolela mpo écriture asila eza te siko ntango okende otikela bino evre nini mpo ntango sila azokufa ba evre nini tu bomona wana bo eza ya elule siko biso lelo mokolo nzambe akobongisa mpo Belleville aya eza écriture ya madame Belleville omuta bongo bino moninga bosakana ye Aïcha yo betaki tolawa osala ba descente minene na bata politique soki place oyo bato bakotaka te nga soki Aïcha na yemba moko na okota parcoli na nsima mutu na ye moko te yaya te nga nacheka na ndenge ye moko siko valeur oyo Belleville aza nango Aïcha oti kozwa te esangani na ba collègue na ye ba comédien bakomi kofinga madame Belleville base de quoi bien kaza yaya ba osepela te lelo mbongo elongwa bota likasu lelo ekoma na enveloppe akaki bakosepela te mwana mwasi oyo aye akati mabanga na théâtre bakosepela te lelo ndako ya théâtre elongwa ya beteko ekoma ndako ya VIP mutuka eza na kati bakosepela te français ekota na kati ya théâtre bakosepela na moto asali innovation te bango balingi théâtre etikala kaka basera kala ozomona bakosepela na madame Belleville te parce que ate nini asali évolution na kati ya monde ya théâtre ate amemi une grande changement na monde ya théâtre bakosepela nete tozwa lokola papa na biso ya mayo ya mayo ofingela Belleville le problème c'est ça on appelle na kambo eloko nini ya mayo pendaki na sepelaka na ye akosepela na Belleville te ndeni maonese osala filme abengi bato baomela bagene oyo pourcentage ya gene bayebi te eza na pourcentage ya combien
ozomona nasuka film asisi azwi 5000 francs simson na loboko siko Bellevue akati tournage ya gene Bellevue aye na jus amemi na chips Bellevue aye na nini oyo aye na pomme vert pomme rouge na théâtre Bellevue aye na théâtre mutu fa melati na tache Bellevue aye na théâtre mutu fa lia loso na soso na plateau na scène monnaie so sepelane au sepelane te numéro 1 ya Bellevue vraiment na bato ba ina Bellevue c'est mayonnaise ozomona Bellevue pete mutu atinda mayonnaise o jouer kizengi eloko wana ebomba bato makasi ya mais oui madame Bellevue te mutu asala tala ya la vie omoni respect respect eza réciproque omona madame Bellevue vraiment limbisanga avec tout le respect nayebi ka obengana nonga na okende na ngai nayebi ka obengana nga na okende mais madame Bellevue excusez nga na expliquer non mayonnaise ya mayo Bellevue te mutu atinda yo ozala lokolo moko Bellevue te mutu atinda ya mayo lelo mpo yo lia mpo bwaka bato ya mayo okomaka filme oza écrivain okomaka nzembo opesi mpe pa wata toyoki mpe nzembo mpe tosepeli baparolier ya mayo okomaka nzembo kitoko opesi mpe misi ya monene ayembi yango mpe kitoko eyebani mpe toyebi ke te nzembo moto apesa yango ya mayo me luka kilo noko ozomiyeba te mpo ani lelo ozalaki na théâtre fo bwako chéri samba nani boye na suka nango zi $10 mais lelo Bellevue ye faut comédien mi yeba ke naza valeur lelo opportunité comme comédien nzela poto ezaki si lelo yaki comédien pour que ne poto il faut famille vanda moto la zuma libandi ndenge bimi na TV merci madame Bellevue pour ndongo pesi ngai o jouer ça ngaka garde corps mbolo mais merci pour le jouer c'est ngai normal Zuma est-ce que bokali kilango voilà tout le monde appelle si la pesa bino ba pas pesa bino na ba tableau te opesa bango banga na sa pesa bango opesa bango na biso te ezo umela te biso pa madame Bellevue ko finga mutu te po tshana mutu no ke ngaso na fingi mutu wa tshanga na film te famille là mais le comédien mais le comédien nzela poto comme lokola simnzela bandal bozokende poto na ndenge moko be ba ouverture et pesami le comédien que nous signé contrat c'est grâce à madame Bellevue mais un moment il faut arrêter non un moment vraiment il faut arrêter bovandi pe bobotali bobité lelo ezalaki boye mpo filme ekende bozotourne na CD botourne premier épisode bapembi le supposant $100 deuxième épisode il fait ça là 3 mois une année mais madame Bellevue aye na saison akosa sa saison apesi okache mobimba on se retrouve pour que bala mwasi à tout à l'heure. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Ozola ka famille botani na film Mama akomi lisusu. Vraiment nazola ka avant na banda kolaka bande konyo surtout bazola ndabiso nazo pesa merci na la patrona autrement dit Maman Bellevue nini ko papa. Ozola ngali bandi. Ah. Bano de ba bike oui na damu to libandi. Botala milinga ekobima après makambo à tout à l'heure. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Merci na la patronne Maman Bellevue. Nzambalo la abaxela sous ba jour ebelé tala toza ba artiste ebelé quand même elle a pensé à moi. Elle a pensé à Rochanga na film na ye. Merci beaucoup na ye et merci na bureau. oza komi tia kilo na yo te omi pesi valeur na yo te mona mokie lokola Bellevue so tosali na normalité mabona age ya ba Bellevue liboso nde age ya Teresa akoza mpe mokolo ya kandi po grand frère ya ba Maman Bellevue nga toyembi ne pa papa Charles Mombaya ozomona mais Teresa aza mokolo ya wana mobali ozomona Teresa akoza propre moko na maman aboti ba Bellevue bakoza ba propre génération moko ki bombanda ngo ki bo diverser ngo lukana Bellevue nini
eloko nini ya yo Teresa o Belva simba sila tango bosalaki bombanda na bino nyonso to Belva zala boluka lo mutu ya mutu moko ekita sa mabele mpo bowela gérer spire Belva zala ome bosila mako Belva aza icône Belvi aza na génération nyonso soki papa na biso Lutumba azalaki na bon moyo alingaka sala featuring ya nzembo na Belvi akomele nzembo akomi filme soki papa Lutumba kotraduire yango na nzembo naoloba nao soki papa na biso Franco azalaki na bon moyo alingaka aloba te inde 3 wana na pesa ngo mwana na Belvi. OK, bon papa biso Madilu. Soki papa na biso Madilu azalaki. Madilu ngo pesa Belvi nini? Angaki kozwa Ngo yembele nzembo utalingo pesa nini? Te anya bane mwana na ngai. Félicitations. Oza faible te. Omi kitisa te. Olukanga papa na kitso kaleson te. O garde voilà, ils ont réponse au papa et m'a dit lui à la belle vie. Ma fille chérie, tu es très bien habillée. Maman, tu as gardé beaucoup de respect pour toi-même. Vraiment, tu n'as pas envié moi, Madilou, de descendre de caleçon. Ok, avancez. Tu as gardé des valeurs. Voilà. Ozo mona angal ba madame Belvi abi vraiment oza mono oza exemplaire oza mono oza na ba valeur moko boye okoka ko sala nini buzoba te olingo kene place mombo ete ko kebi na kibinda nkoi apo oke na tufura musique apo oke ko luka epa aye mukanga ngalula aye mukanga ngalula nakolela yo mama apo ke luka enana de kibido ko bato Dobika, parce que Madilu est tout route là, c'est pas toi qui passes là-bas. Qui va passer alors? Alors c'est Maman Mouteke. C'est Maman Mouteke sans charisme. Ok. Aouti na batata mikolo. Le lazo kita na mona muke je respire. Ok. Parce que Belvi ligne wana azana ngote. Soki papa na biso oyo. Niko Kabasela azaki na bomoi anya yembela Belvi nzembo ko banga te yo mwana yo nazali na yo ata moke tika kolela pamba nga motema moye te ko banga te yo bano ba papa na mama bazaba mission lokola biso nzembo batu msi ba otuna ngo mono nzembo Afrika jazz ayebe yango wapi ya papa mtazaka boye ozomona angaka yembela Belvi nzembo angaka sala Belvi azala fierté ya bato ebele ozomona siko madame Belvi otalisa bango ke ngande na zabo ligne na bino ozomona bolokota pata nga na sala te Bonsoir et abonné na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand to isa bino musala nde ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu en tout cas émission bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka ya famille Bota chez Bianca Zanga en tout cas badio na biso na Bianca Zanga penze kendaka bien tellement bosepela kana ngo makasi yango na préféré ko yamba ye lisusu mukona lelo na plateau nanga merci beaucoup na famille Bota mobimba famille Bota oye famille Bota to uti consommer film na biso mais ya kulpa awa mama Belvi a cheli biso
film na biso ya sika na kombo ya traumatisme film ya kitoko o Maman Belleville atieli biso en tout cas peut-être lelo tokozwa déjà présentation ya bactère bakozwa na film na biso traumatisme oyo tokende na bela production tokende consommer film na biso traumatisme ekozala vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. Papa Samunkou pour le nécessaire, Jeanne Mbosso na kata France Maya chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Blandine Panzo Bambo Teno Belé, Nicole Makalou moi si à bébé, oncle Gilles Kapende, na mère double na kata Belgique, Luana Bambo Tena Bino Belé. En tout cas, merci beaucoup aussi à Poutine de l'écriture qui est autorité morale Nabiso. Belleville Kandila patronne Tabita ba comédienne c'était à Baoba, richesse ya Congo na théâtre oyo juste ya biso ya kitoko lelo to ya ko défendre kaye parce que azana ba valeur. Quand na uta ekoloba na zanga moko te na plateau na mwana suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zanga ozo yoka déjà ninga zo loba na bataki kuna kitoko et non soko za parole mo na ngai fongoli na plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille bota. Bianca bonjour. Bonjour Pamela Matondo, bonjour na ba mélomane nyonso tout balingaka biso. Bonjour na Emoko Poutine de l'écriture, Belleville Télévision, Maman Morote, Maman Ray Goshi, la reine VIP internationale, la reine mère, Maman Mokonzi. Babi vraiment ya yango wana. Merci beaucoup na Dongole Sanzamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lesa maman na Leslie. Merci à toi Niki Lesa Mifi Lesa Motema ya papi. Meilleur couple Irène Kialuta et Motema Richard. Merci à toi Nadi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Bibish Mouswamba, Ipupa Décoration, Agence César Monko Dajo Lubanzado, Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwa Rose Mengazali. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, Motema Maman Nassi, mauvais propre Tito da Costa. Merci à Maman José Lussadissou, la Maman Chéra Moissi, Maman Claudine Bokatola. Un grand merci à Maman Sakina. Merci à Mamita Dina, Maman Gina Mabiala, Maman Ewine, Maman Niba Super, Maman Ni Ngoya Mputu. Merci à toi, Papa Godard Eliko, Papa Alengi. Vraiment, Babi Wana famille Bota est sûr. Et derrière la caméra, Enoch Luzolo, Papa na Victoria, voilà. Mon star Aza Star, Pamela Matondo, ba question yo et puis Biano Yanga. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga, film Nabiso Meya Culpa et Sili. Comment on a fait un Meya Culpa aux yeux à mon dengue? Ndapenga maluka Sylvie Sekazate. Ok. Ndengo lela na bana na ye. Maman na yemba ngayo pangosema ya misu. Voilà. En tout cas, Nathalie Mboka, na Seki, na Bamai na Mabele, ate, bravo. Okay. En tout cas, Pirondo Mbasi, décor Eyenga, tes familles beauté mystique. Voilà. Belleville Aza mystique, abo qui sous-titre, abo qui sous film Sikezo banda traumatisme. En tout cas, nani oh à cause de la traumatisé, nani. Yoka ba titre film Yoka ba titre film. Après que ba titre film Madame Belleville a mikolo zo bala na ba comportement ya bato bazo afficher mikolo na ba YouTube yo. Vraiment. Titre film traumatisme. Voilà. Madame Belleville. Ote ya bisoni. Poutine de l'écriture. La reine mère, VIP internationale, voilà. Maman Mokondi. Pamela, tozela kaka. Ok. Tozela traumatisme. Oyo, to ebite nana ozala traumatisé. Donc, en tout cas, to consommer film oyo. To eke na lanterne tendenge mais la coupe na biso e bandaki na lanterne et puis na katikati eko fongwama. Non, tant bazo tia premier épisode na biso, il faut vraiment batba sentir que Madame Belleville n'a film. Ok. Joyeux anniversaire à toi, Maria Longombo. Que du bonheur à toi, voilà. Ma petite sœur chérie. Zambalola a pesayo makamba malamu. Voilà. Zambalola a kokisa o nyonso za posa motema na yo vraiment. Zamba peso kimia mokile ko pesa ote. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te garde, te bénisse aussi. Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga. Tolali tolamuki bakomi komatisa Madame Belleville
ba miniature ya bandoki oyo bazolimba bazosouhaiter komona liwa ya madame Belleville na mutu asigné penza koya kolela na komo ya madame Belleville ke Belleville kandi akufi esali ondene parce que lobby nga nazaki tellement donc moral nangi zaki tellement bien te bata poto ba bengi nga makasi par rapport ya makambo nozo ezoleka oyo comment c'est possible ba ko koma mitema mabeti na niveau ko kosela mutu liwa tolobaki tokoyeba mutu na mutu nezaleli na ye pe na ba acte na ye yokanisi déjà mutu azosouhaiter liwa mutu loba ye aza nzambe po tia point na vie ya Belleville ozomona na vie ya mutu tia tia virgule kotia point na vie ya mutu te alliance Belleville aza nango na nzambe Pamela yo nanga toyebi te ozomona mutu aza na grâce particulière ya ata bokombattre ndenge nini aussi longtemps nzambe soki alobi mwana na nga oyo aza yanga aza yanga ozomona oyo bazolela ya bango baleli nde sila na bango baleli nde aisha koko na bango baleli nde Teresa na bango bamilela ni ma bango moko nde baza komilelela mpona madame Belleville aza na longue vie batie longue vie bo Belleville ndenge aza bongo aza génération génération akomona bana na ye akomona bakoko na ye akomona bakokolo na ye nzambe akopesa grâce moko mokili ekopesa ye te Pamela loba nyonso mokili elobaka madame Belleville atindaka biso ozomona nga lelo na changer du genre mission yo kanti nde zoba ya gola kosele nga makambo to bianco mana azalaki na banda kala wana ya nakofinga ta na mama ne mena oya nango na TV te ozomona mais lui a joué insister ka likambo wana ke yo bengaki ya Pamela tokozonga wana tokozonga tokoya wana ozomona po mona ke madame Belleville nzamba lola azane tio kanti nga moti na ekoloba ke madame Belleville azokana benga nanga eza jeta ozomona parce que esa yebisenga déjà bibianka na prévenir yo na mono kuna ba genre émission a bongo te mais maman ngai pe na koloba onka na TV famille nyonso muta mutu pe bien azalaka azanga ata azalaka ozomona Pamela soki yo za calme nga na koza calme te ozomona eza te ke lokola na tie madame Belleville na télé lokola de film be fona yaka pa benga nga te na otala ke mama nanga za na posa na za éducation moko bien asali nga lelo nazala mwasi o nazala lelo na ba fierté nazala lelo na ba valeur mais na o permettre te na mona mutu moko bo avai na kiti afingi madame Belleville non esimba te Pamela ekosimba te koleka te kokota na vie privée ya innocente abatu innocente ayebi eloko te yo vandi osali video ozolela ye oyebi port d'entrée nini oyo fongoli na libota na yo yo kanisi ndenge eza bongo so olobi ke madame Belleville okufa oui auta na mabele akozonga na mabele mais autant fixé na mokolo nzambe abongisaki mpo na ye nde madame Belleville okende mpo na calcul na bino bozole bolela nde sila madame Belleville te bolela vraiment nde sila mais boyebaka ngo nzambe alobi malédiction eza sans cause eza na effet eza nul sans effet soki madame Belleville asala bino mabe bozwa kimia nyonso bokosala ezwa madame Belleville mais soki aparticipa na bavie na bino bolia ata 1 franc na ye bozwa ata 50 franc ekata na bozwa bolesa mpe famille na bino na mibali na bino bana mike bosunga elata nzoto Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, les lots, on a Bianca Zanga aza penza chaud parce que trop c'est trop. Kola la kola mukabo ko c'est la mutu liwa. Les lots autant bino bozana posa madame Belleville kota na sama bela après bino bo gagner ni. Bo gagner l'autre côté. Nzamba ko permettre à monter Pamela. Nzamba ko permettre te madame Belleville akota sama belé. Ozo mona pauvre papa la biso ya na biso dadi di kambala bana ne wana batika bana na mibali wana bana ba eni bana banani lobi mnatangisa bana wana na oloba na yo tozi bana ya ba papa na biso belé ba comédien belé
Madame Bellevue aza pompo na bato ebele. Nzamba na maman Milo ba uchi okole bikalata. Yaya. Na oyebisa yo Bellevue aza pompo na bato ebele, aza source ya bénédiction pour na bato ebele. Nzamba ko permettre mutu wana ta kitsa mutu na se. Na moment o difficulté ezali za na bato misusu ba yebi ndenge ni ya kosomba ta bikite. To mona ki ba demer nyangia wa batadi ngala pa ba mundir ba ba yam sawa. Ba ta kozwa idée zongi so Ophéline classe. Ozomona bazui idée wana nani batali kota malamu batali ba arta malamu Madame Bellevue salaka bana mbali wana na mwana mwasa ba binono Madame Bellevue asala ba projet mususu osala na Ophéline na ye tika tozwa idée wana initiative wana Madame Bellevue asalaka biso pe to salaka ngo ozomona mais tandis que to mone pas si là batu ne bayaka kofinga batu du jour au jour mais to moni si la vandi na kiti a dédicacer bango boza valeur moko te na Madame Bellevue nga nazolo bango Madame Bellevue nga benga nga na bela pe kala mingi te soki nazoyoka pe te na kombo ne kute koma suna tangi ata kombo na pamba babeti nga copy white est-ce que si la ko sala ngo osala te hein mutu ne nga sila ko vana kita lobake balongo senga mission kala mission oyo nani oyo Aisha ko kasali na ya gola Aisha ko ko ba ne mabi ya gola bana regeta ka bana Bellevue akangisa yo tango bimo nje asane loko te est-ce que Bellevue mtakangisa ka ya gola mutu lokola Aisha ko yana ba propos na TV vraiment ya gola yo vraiment ça makasi en tout cas Bellevue vraiment ça ne loko te Aisha omoni yo na bana masqué kombo na yo oza muta buzoba toko baluka na poto kitoko ti okoka to ofundinga yaya toko baluka no mana poto kitoko ngalinga muta yaka okay ozomona so ko continue mission na otale mission wana otali ba propos ba lobi tala Aisha azaluka makambo pousser ya gola alors ba n'importe quoi tala obike mission wana ngana tali ka parti ngabi téléphone ko na chaîne natala natali ba propos oya Aisha azoloba na vandi natali atuki vraiment ya gola tina musisa ya gola suka mutu aloba voilà mais loba Bellevue avandisa ko na scène te Aisha jouer ça yo OK mais soki Bellevue muta alakisa ata Aisha ba joua kaboye ba sala kaboye yo boye na TV lobi yango pe bien so na jouer boye ezala patrona muto atike critique na défaut loba Bellevue avantisa ko na kiti ta Aisha jouer ça yo soki Bellevue jouer ça na kiti yo lolo komo ya gola finga Bellevue Aisha écoute cher moninga Bellevue bengana mapona kombo na yo na lobi yango omoninga ya Aisha Bellevue aobenga na ngai na kombo na yo mana ye na mama na bango o balobela ka banda ko bata momo muke mesiko ba mibimisi penza ke bango nde batinda bango alobaka ngo Aisha alobaka ngo loko moko boye alobi ngai soki to bito ya na yaya eza mabe batu bakoka te na Aisha muto abangisa nga na banga bino te j'ai de respect avec Bellevue na ça na respect makasi pas moi na moi soana et puis j'ai de réserve pour na Madame Bellevue c'est pas là vraiment c'est pas là na yebisa yo c'est pas là na ça na ba kilo et pas Madame Bellevue ndo moni peut-être na ça na famille libota na linga lona longa famille libota te il faut na garder personnalité à moi soana il faut na garder kilo obi humiliation nini te ba humilier Bellevue makasi nyonso si da ba lobby nyonso si ba fingi humiliation nini te obine bo komisi Bellevue bo fingi Bellevue na ba manière nyonso na ba façon nyonso voilà mais nzamba lolo la sabino ka le contraire azaka liko na bino Bellevue asa aigle basimba aigle te babunisaka mwana elaka te Aisha okota sa mabele na oloba na yo mabele ezala pete mpo na bino moko comment bito na vandi mana tali capacité ya émission wana na vandi je de regret na ndima ite ke yene mtakokoma na niveau ya kosala émission du genre wana okiti o biso toyebaka tozala na TV te mais totala émission ya Aisha Koko totali na président JB Mpiana Maman zongela valeur na yo. Voilà. Omi kiti trop primaire na niveau moko boy li papa kuto ya na valeur. Voilà.
Oh, yo kantango epeso makambu. Epeso makambu te sopi yo. D'abord ko yamba ya gola na mission na ye Aïcha Okoko pardon. O yamba ya gola sur base de quoi? Na qualité nini ou capacité nini oyo? Aza bakuk. Ya gola na. Oh, aza bakuk. OK. Oh. Yo kan so de mer nyenga ya moto ya Aïcha ya madani te. Biso na ya. Te tana lobano. Oui, moza critère mon côté. On a pris exemple na tali soka te. Mzu de mer nyenga ko za na ba raison te no ya ma pas mettre msu pas mettre la plate na ko tout abordir. Voilà. Ozomona. Mais hier au salango. OK. Ozomona. Hier au salango parce que loko ya zo bosana ya gola elle pèse même pas. Yo ne mudoza na moi aura. Voilà. Muto ngana ye les ande Aïcha Okoko. Yaya Aïcha ngana to baluka na poto kitoko. To lata mabila ma pembe ngana bitumba na poto to ko baluka. Ko lemba te yaka. Ko lemba lisute luka so ya gola na émission musubo ya lisusu. Batanga kombo na. Boya lisusu. O sepela na nga. Kanele. Kuna ba obete ya Marina la ba yoko to obete ya gola. Yaya. Ngakuna na pose ba pesi biso ka ba référence na bango. Voilà. Mais problème est ça que ba tambola kandete. Ke ba tuma be ba to baza ba problème tanga ça les kalibosa par ka kala mutu. Ale kate. Au le ke baninde. OK, pour ni ka. Oh, ya za mobala za kuna mobile nem ta ebisa ke ma tendance ko yate. OK. Ozomona. Voilà. Alors botika madame Belleville kimia bo humilier tina likolo na musapa suka lokolo na ye mais nzamba ola tsabino ka le contraire Belleville ma fille. Voilà. Belleville aza nyonso yanga. Abengi ma Belleville l'homme c'est l'homme en cœur. Nenga benga pas David. Voilà. Abisko Belleville femme c'est l'homme en cœur. Ata bosali ndenge nyonso tout est zéro. Sila nde muta ko kufa. O bozole la boleli nde sila. Bomoni ke sila ibo komana noté. OK. Bozole la po critique à sila ezate. Siko tanga okenotique la bino œuvre nini. Pourtant sila zo kufa ba œuvre ni to bomona na bo eza ya elule. OK. Siko biso le mukolo nzamba ko bongisa po Belleville ya ete critique ya madame Belleville. La reine mère. Omuta bongo bino moninga bo sakana ye. Aïcha yo betaki tolawa osala ba descente minene na mata politique. Soki place o bato bakota te nga soki Aïcha na ye baba na kota. Les parcoli na sima mutu. Na ye moko te? Ya. Te nga cheka na ndenga ye moko. Siko valeur o Belleville za na ngwa Aïcha otiko zwa te. Ata mukolo moko te. Yo kandi so ya mi ya gola ne ya gola fingi Belleville kitisi Belleville. Ngana kamo. Wana za sunzu kutoluka. Azana bino ka boye. Alemba na bino te. Belleville loba te. Ngai vraiment na ndima madame Belleville bengana nga. OK, lelo oyo ba comédien. Oto yeba eke bazaki ba collègue madame Belleville. Ba journaliste o ba toye baka ke bango nde bato ba finga madame Belleville mais lelo esangani na ba collègue na ye ba comédien ba komi ko finga madame Belleville sur base de quoi bien kaza. Ya. Ba sepela te lelo mbongo elongwa bota likasu. Lelo koma na enveloppe akaki. Voilà. Ba ko sepela te mona mwasi o ya kati mabanga na théâtre. Ba ko sepela te lelo ndako ya théâtre elongwa ya beteko. Ekoma ndako ya VIP mutuka eza na kati. Ba ko sepela te français kota na kati ya théâtre. Ba ko sepela na moto asali innovation te bango balingi théâtre tika na ka basera kala. Ozomona bako sepela na madame Belleville te parce que ate nini asali évolution na kati ya monde ya théâtre. Ate amemi une grande changement na monde ya théâtre ba sepela nete. Tozwa lokola papa na biso ya mayo. Ya mayo ofingela Belleville. Le problème c'est ça, on a na kamba. Eloko nini ya mayo? Penza ki na sepela kana yeki. Ako sepela na Belleville te ndeni maonese osala filme. Abengi bato baomela bagene oyo pourcentage ya gene bayebi te eza na pourcentage ya combien ozomona na suka film asisi azwi 5000 francs simson na loboko siko Belleville akati tournage ya gene Belleville ye na jus amemi na chips Belleville ye na nini oyo aye na pomme vert, pomme rouge na théâtre. Belleville ye na théâtre mutu famela tina tache.
Belva na tête à mutu fa lia lo sona soso na plateau na scène mayonnaise on sepelane on sepelane te numéro 1 ya Belvi vraiment na bato ba ina Belvi c'est mayonnaise ozomona Belvi pete mutatina mayonnaise o jouer kizengi eloko wana ebomba bato makasi mais oui madame Belvi te mutasala tala ya la vie hein au moins respect respect est réciproque au mona madame Belvi vraiment limbisa avec tout le respect nabi ko bengana nonga na okende na ngai nabi ko bengana ngama na okende mais madame Belvi excusez nga na expliquer non mayonnaise ya mayo Belvi te mutatinda yo ozalokoro moko ezalokoro moko Belvi te mutatinda ya mayo lelo po yo lia po bwaka bato ya mayo okomaka filme oza écrivain okomaka nzembo opesi mpe pa wata toyoki mpe nzembo mpe tosepeli baparolier ya mayo okomaka nzembo kitoko opesi mpe misi ya monene ayembi yango mpe kitoko eyebani mpe toyebiki te nzembo moto apesa yango ya mayo me luka kilo noko ozomiyeba te mpo ani lelo ozalaki na théâtre fo bwako Chéri Samba nani boye na suka nango zi $10 mais lelo Belva yé faut comédien mi yeba ke naza valeur lelo opportunité comédien nzela poto ezaki si lelo yaki comédien pour que ne poto il faut famille vanda famille lela mais lelo comédien mais lelo comédien nzela poto comme lokola simnzela bandal bozokende poto na ndenge moko be ba ouverture epesami lelo comédien okende signer contrat c'est grâce à madame Belvi mais un moment il faut arrêter non un moment vraiment il faut arrêter bovandi pe bobotali bobité lelo ezalaki bopo filme kende bozo tourner na CD bo tourner premier épisode mapé milo supposons $100 deuxième épisode il fait ça là 3 mois ata une année mais madame Belva est na saison voilà à cause de sa saison après son cash mobimba on se retrouve parce que bala mwasi mota la zoom libandi ndenge bimi na TV merci madame Belvi pour nous opesi ngai o jouer ça ngaka garde corps mbolo mais merci pour le jouer c'est ngai normal Zuma est-ce que bokali kilango voilà tout le monde appelle si la pesa bino pas on pesa bino na ba tableau te on pesa bango banga na sa pesa bango on pesa bango mais biso te ezo umela te biso pa madame Belvi ko finga mutu te po tshana mutu no ke ngaso na fingi mutu ba tshanga na film te ko finga no mutu te po ba tshana film te yaka tourner film no simba njera kende soko za jalelo tikala jadelo o mi meta tolo za porte parole garder bana qui porte parole ozomona na epa madame Belvi ko yete ke ngana finga mutu po badinga nga mingi simba te te ozomona nga nazo regretter komona maman na biso mukolo lokola Teresia oza komi tia kilo na yo te omi pesi valeur na yo te mona mukie lokola Belvi so to sali na normalité mabona âge ya ba Belvi liboso de âge ya Teresia à cause ape mukolo ya kandi Pour grand frère, il y a maman Belvi, ngato yembine pa papa Charles Mombaya. Osomona, mais Thérèse a mkola ya wana mobali. Osomona, Thérèse a cause à propre moko na maman aboti ba Belvi ba cause ba propre génération moko qui mombanda ngo qui bo diverser ngo lukana Belvi nini. Eloko nini ya yo Thérèse o Belvi simba. Sila tango bosala ki bombanda na bino nyonso to Belva zala azalate bo luka lo mutu ya mutu moko kita sama bele po bo wela Géry Spire Belva zala o mebo sila mako potika Belvi kimia motika madame Belvi kimia yo muto so lela okolela ma génération na yo et puis ina leader na osila okokunda sila okunda Belvi te na loba na yo pamele to kende wa to yeba yo Mundir badasa azuye déjà. Mundir badasa azuye. Bazo swana na fan moko pe ya Belvi ya pota posa pe ka bloga mama Belvi. Ya za bakouk aswana na fan mo ya famille Libota.
ndo moni azwi vidéo wana madame Bellevie wana po afinga fille wana azwi madame Bellevie atie akufi wandoki lelo oyo Bellevie kandi toyeba ata makambo ya musique bosa guerre na bino na musique faut beaucoup de madame Bellevie lelo madame Bellevie tellement bango bayeba valeur na été balakisi bango valeur ya madame Bellevie lelo madame Bellevie so batie we ranson na miniature batie fali poupa batie jibe mpiana batie feregola bakisi madame Bellevie yaya Bellevie aza icône Bellevie aza na génération nyonso soki papa na biso Lutumba azalaki na bon moyo alingaka sala featuring ya nzembo na Bellevie akomele nzembo akomi filme soki papa Lutumba kotraduire yango na nzembo naoloba nao soki papa na biso Franco azalaki na bon moyo alingaka loba te inde 3 wana napesi yango mwana na Bellevie soki papa na biso Madilu azalaki alingaki kozwa te anya bane mwana na ngai félicitation oza faible te omikitisa te olukanga papa na kiti okaleson te ogarde voilà, ils ont répondu au papa et m'a dit à Bellevie. Ma fille chérie, tu es très bien habillée. Maman, tu as gardé beaucoup de respect pour toi-même. Vraiment, tu n'as pas envié moi, Madilou, de descendre les caleçons. Ok, avancez. Tu as gardé des valeurs. Voilà. Ozomona angal ba madame Bellevie abi vraiment oza mwana oza exemplaire oza mwana oza na ba valeur moko boye okoka ko sala nini buzoba te olinga okene place mo boye te kokebi na kibinda nkoi apo oke na tufura musique apo oke ko luka epa aye mukanga ngalula aye mukanga ngalula nakolela yo mama apo ke luka na de kibinda ko abato Dobika, ce qu'on m'a dit tout route là, c'est pas toi qui passe là-bas. Qui va passer alors? Alors c'est Maman Mouteke. C'est Maman Mouteke sans charisme. Ok. Aoutina batata mikolo. Le lazo qui t'a mon que je respire. Ok. Parce que Bellevie ligne wana azana ngote. Soki papa na biso oyo. Nico Kabasela azaki na bon moyi anya yembela Bellevie nzembo ko banga te yo mwana yo nazali na yo ata moke tika kolela pamba nga motema moye te ko banga te yo mwana bano ba papa na mama bazala ba mission lokola biso nzembo batu musi ba otuna ngo mwana nzembo Afrika jazz ayebe yango wapi ya papa msazaka boye ozomona anyaka yembela Bellevie nzembo anyaka sala Bellevie azala fierté ya bato ebele ozomona siko madame Bellevie otalisa bango ke ngande na zabo ligne na bino ozomona bolokota pata nga na sala te ozomona bosimba Kongo bosimba mir nga na simba mir te toza ndenge moko te bato misusu ifala bima na muta politique boye po azo accès place boye ifala bima na tata misien mo ya kala po yo yebana apo oye na tv obiki nga na za mal réputé te to banotangelo mibale batata bakitya bino bakaleson bosilama bosilama nazoyebisa bino oyo nazoyebisa bino eza baavertissement na opesa bino ngala okene poto te pona yela isha na nzoto na linga te nazala na poto pona tout abordi pona isha te nazaka na masasa ozomona basilama tokomi na biso vraiment pe na suka question na biso ya suka basilama touteye kosala no émission dernièrement awa ya makambo ya gola oyo aye kotenir bapropos ke yo osolola na ye par rapport ya madame Bellevie tamba olo baza sinzi kutoluka azolia fufu te ya gola na mama na ye aza ndoki oyaki ya olobi ke eza makambo alokuta mais ya gola azo insiste alobi eza ya solo oloba yo oyebi yango te ke ya gola alobi nini nga na sila toza bandoki alobi bien akosite alobi makambo solo mokili mpe comprendre que ye vraiment na sila baba ndoki akosite tomona nene ya na TV ti alobi makanga sila na maki ndoki ti batanga na bagrande tiaka banene ya nene ya na bavideo na TV ezali ozomona sikoyo lelo mpe ya gola ya koconfirme yango ke ngai na mama na biso toza bandoki akosi place nini ya gola
ngai nano lobi te ke totongaka tokotonga madame Bellevie bienga na yo na totongi madame Bellevie te tokotonga ba madame Bellevie nga na yo ne place na ko taliso mama na ndenge gérer spira beta ke na balabala tika na oyebiso na oloba na yo tokotonga Bellevie bienga na yo siko tokotala Bellevie na sila nana za na valeur Pamela omoni mutu soka vivra na mafinga soka vivra na makamba lokuta eza pasi nga na bango omoni Stella Stella natangi komba Stella aza journaliste ya Babacook Stella aza cousine nga propre Stella ana moko no mona ana afinga ngate na afinge poani melo lelo kindeko ko kabala nga na sila pona makamba Bellevie na sila ozomona Stella yaka kosala ka ba analyse na Stella na afinga madame Bellevie te asala ba analyse de ko muta mayela osala analyse na ye a critique ka Bellevie na ba film ya Bellevie akumisa ka sila na ba film ya sila moya finga ngezate moya finga madame Bellevie zate aza zoba te asala ba analyse na bien otala analyse na komisa te ke no pas ndeko nanga mais lelo ngana inaza clair na TV mais lelo ngana mukolo selo finga madame Bellevie mukolo famille kabwana tobosa ni kene eza bongo tobota mi vima lupangu moko na lingwala bango ba ebanda biso tika na lingwala pe famille zoka ye kabwana mukolo Stella ovanda na kita fi atangi koma Bellevie makolo poussière ozomona na mano ya gola za na valeur te Pamela makambo nga na sali na vie ya gola kosala ngote lelo soki ministre a eu décision akanga YouTube ya bato misusu bako rendre compte te ke na osala nini na vie mais nga loso bakangi YouTube Pamela so na bimisi biloko na nga na bina bano teka biloko na nga naza na biloko so na bina naza na chambre mobima o ekipaka biloko o mutu alalaka te na tia unique ma biloko na nga efali na fongola restaurant ozomona ya gola osani nga loso na bina bano teka biloko na nga moko na kende poto ya ata $3000 pe na kokozwa na maboko na nga ya gola za na nini lelo ata bakangi nga madame Bellevie bino apesi mwana na punition na koya te nga naza na biloko na nga valeur na oteka pe efuteli nga mbongo na parquet prison bakala na bimi ya gola oya ni il faut basa ele cagnotte kosakana ngai te to valeur moko te nga bazwanga batikala kozwanga na internet te eza na mobali moko to ya na TV ke na lala mwana na pona pese makambo azala te ozomona bato bo excuse nga eza déjà kanda bolimbisa nga vraiment mutu moko ta koya na internet nga na bima na mwana wana okosimba te ya gola yo basakani na façon nyonso oyo mobala ko saka place mobala ko saka na mwasi te basakana na yo nous sommes deux personnes différentes nga no to a classe moko te to a niveau moko te nga na fi anzala te na ko kesa na hotel te po bafuta nga mbongo ozomona na ko sundola bana te nga na tonga vana bima na bike bana nga fo ba melati na bike bana nga fo ba lia na pokwa ese yekuta ye baba ni ba vivre ndeni ozomona na mwana moko na boti mwana moko me na bokola ba grand frère nga ba libanda bato na gérer bana na bango na responsable na quoi na nga il faut faire attention makambo nga na sala ka peut-être misusu yo na isha boti ko sala ngote na famille na bino responsabilité nga na ngo Pamela mutu mo za na États-Unis azimbonga panga pesio si yo ya golo okimi na mbongo wana ti mapenda ya kuluna ti nga ndeko na ngai aza na France bafakwa ko ndeko na nga aza na France azo mbongo bo abibi anka mbongo yango yo tindelanga na Chine ke sombela ni o tinda mbongo ke na agence ke na Chine bato asomba biloko baya nango ata 100 francs moko longo ete na ko bete mongo pe libaku mbongo apesinga mbongo leo to mona Canada visa Canada c'est combien ba $500 aux visa Canada parce qu'on gagne aussi plus de 4000 5000 $. Na ko ke États-Unis kim na mbongo wana mais mukolo moto ya golanga no to a niveau moko to a valeur moko te yo kanisi lelo ndenga Aisha de la beta bako ya nzela mama Olive na a soutenir ceux qui ba biso o to zalo kwa yango nzambe pe ato za mpanza mama Olive oza ka blé oza ka kubuka ozo bonga te dikwa ki mutia mabe dikwa ba keto bola panga ebino mibale ngase bola panga te na ya mabe na sabino na otanga na mibali na bino na bambanda na bino botika nga ma vie na nga lez
naoyebisa yo soki bozoyoka te bobandela so elo moya bongo boya lisusu. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Bianca komi na kanda makasi, Bianca to komi na suka émission na biso bambote na des personnes parce que le suki ya wapona mukona lelo. Merci c'est mission. Voilà, merci beaucoup pour tenir émission regarder parce que trop c'est trop. Bako selo likambu me bakuto nango te ya gola to loba na bino ke ya gola so ayena di makambu mi baleka eza ya solo 8 wana nyo seza ya lokuta makasi na ebite ya gola soka o mériter ndako libala na comportement o ya zana on a lokuta o azana on a moyibi na nyo na kindoki nyoso sangisela ye to ebite soka o mériter ndako libala. Merci beaucoup na babonné na biso ya kilelo vous s'abonner vous liker vous partager vidéo maman et pour ça la biso bien. Merci beaucoup aussi à papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde ma garçon Paris, maman Gina Mabia la je te salue aussi, la maman chérie à moi aussi, maman Germaine Nakatia France on a Bambo Teno Belé, Jeanne Imbo son Nakatia France Maya chérie qui sait que je t'aime beaucoup, Bambo Teno Belé, papa Sam pour le nécessaire, et donc Luzolo Oyo avec qui na sima ya Bilili, ce bon mon biso na Bilili Boisa grâce na papa na Victor à mon star Azasta, tout ça musala kande to yokanaki, joyeux anniversaire aussi à Maria la star star na biso ya famille Bota Maria, ba joyeux anniversaire et du bonheur nzamba pambola opeso longue vie nzamba si biso penza nzeto mona bakoko na bakokololo na yo ekozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup na ye moko pe Poutine de l'écriture qui est Belvique Kandila patrona tabita ba comédienne nzete ya baoba la reine mère maman Mokondi VIP international taga yaza reine Elisabeth ba princesse bobima na bino na ba prince mais yaza kaka reine otika la reine parce que yende mtasimbi bendele ya Congo na théâtre Belvique Kandila patron. En tout cas merci beaucoup, merci beaucoup bye vraiment à la prochaine bye.